Angola esakoli ete kotinda basoda bayango na RDC po botelemisi bitumba botosami te na M23 na mapinga ma RDC. Mokano mwango mosengeli yambo kondimama na parlement ya Angola. Mangomba maike ma politiki matambo na Kinshasa pe bingumba misusu ya RDC pona kopamela bokobi na bitumba pe lisungili ya Rwanda na M23. La muka pe eside ya Martin Fayulu masangana ki nouvelle élan ya Mozito na SCD ya Matata Ponyo pe Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basengi mbongwana na misalam ya maponami. Ntoma ya France na Union Européenne Jean-Marc Châtaignier alobi pepo misusu ya lisungi likotinda mana Goma epai koleka bato nkoto kama motoba bayebakima bisika na bango pona bitumba bazali. Lipinga ya Conseil ya Sécurité ekutani na baimbula matari ya Ekolo Congo Démocratique bayi opposition pe société civile na mobembo bazali kosala. Baso masengi suka ya lisungi ya Rwanda na bitumba ya M23 mapona mi masembo pe bokomisi MONUSCO makasi.